Et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. 5 minutes, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a le lot, qui est dans la période de matanga. 5 minutes, ils ont quitté, donc donc parce que 5 minutes, ils ont puis ils ont en force parce que Kanambe kana chien, Nyangala Kata wana tokoti qu'il est tenté parce que bon a poli déjà toujours mené 1-0 parce que Tchaki Tembe na peuple congolais a souki a koki suzuko se représenter Kanambe il fallait que n'était na souka pourquoi Bangi ko se représenter parce que pression internationale et la question que ceux qui ont meki ongo ko suka na mindu kitongo longola yo pe yembaka ke okolongwa kaka na masolo na mbuchu pe na dikosi wana kutu okobika te mais eloko na kolobela lelo na 5 minutes epesa inga mawa na passe na motema ndenkaka bokechwa yamba lobaka o peuple congolais toza peuple nini na moni Kanambe abimi na balabala aye kotala ndenge ba travaux ezali kosalama oyo bazotonga route aye penza tamboli azozwa ba pause na nini uboni peuple congolais dans la Kanambe ko sakana biso tina niveau anate soki akitaki abimi wana ezalaki pona ko prouver peuple congolais ki ala kisaba to ke non ngana ko se représenter sous te na ti dauphin na ngamoko ya nyangala kata mususu wana soki ya shada kwanga wana ngati ko na ko lakisa bango ke nako tambola na balabala pona ko lakisa bango kaka ki communauté nationale mona ke peuple congolais alingaka nga metala nyangala kato bazate ne loko ko liate donc qui se zate bazo kufa neti ba nyama bazomona kana chewana azotambola bazobetele ba maboko mais peuple congolais toza ndenge nini il faut se rendre compte que mutu wana azoboma batu azali rwandais azali mutu ya mboka na biso te mais abimi tala ndenge bazoba ba peuple congolais bazoba bato njala soki balokotaki bango wapi basangisi bango wana na bato ya PPRD bapesi bango kombe bazo betela mutu ya ndenge wana maboko et puis entre temps bolobaki bon mutu otolingi ete wana ezalaki alingaki kosala yango esprit alakisa biso ke non ye azali puissant ye peuple congolais alingi ye bomonaki bavantiki basalaki bango na katumbi balukaka ye aye babokokotisa ye abokanga mutu yango sikoyo te boluka mutu yango aye bobokokotisa ye donc peuple congolais tolamuka Kanambe ezali te ke to féliciter beto mona ye azali démocrate Kanambe aza sanguinaire Kanambe aza étranger Kanambe azoko boma azako continuer ko boma ndenga se représenter te ezali parce que azoki ba pression makasi akoki ko se représenter te abangi ndenga bangi ndengwana ezali te ke biso to betele maboko ezali déjà eloko moko etangamaki fo ezala ndenge wana parce que fallait salama ndenge wana donc toza te po to betele maboko ndenge pe asali ndenge wana elakisi te ke sili asali ndenge wana parce que ezali asali ndenge wana etangamaki sala ndenge wana mais eloko mibale etikali Kanambe tokotika ete parce que mutu ati wana aza pio na ye parce que Kanambe avanda na ye ndenge ba ko changer constitution ya ba ancien président avant d'être tranquille Kanambe ndenge se représenter c'est bon ce que etikali ma solo na mbunchu ou bien na dikosi wana tokotika te parce que tant que Kanambe aza vivant aobimisa biso ba rubrique omoni oyo asali wana eza rubrique liboso aza na rubrique ne mosusu parce que bo imaginer kaka ke Shadari wana akoma président mboka na biso ekosalama te donc c'est que Kanambe na Shadari wana baza na rubrique na bango donc peuple congolais loko esali kaka mawana kasi bomona ba image Kanambe donc on a réflexe à taximène donc à ma voiture yemoko parce que ko s'en passer te moi ba me maye za te donc zo mona ka moi ba me maye za te mutu na yeza déjà ko beba pas bo mona na ngola président Mobimba ala traba montre kaka donc ala tango ka po ala ta parce que a message na ko bo mona président Mobimba ba yambe na homologue na ye alongoli montre atina pembeni po bo mona déjà que mutu na ye et comme ko beba mutu na ye ezali normal te donc peuple congolais to la muka élection présidentielle ko za la te donc élection oyo ya ba député et vous n'avons sans en problème mais élection présidentielle ko za te parce que Shadari wana nde bati wana na Kanambe boye baké mutu ko gagner azalité donc peuple congolais to la muka donc 5 minutes à lelo ezalaki na beta ki c'était
pour la image on a monaki donc tout tika distraction tous à la éveiller parce que Kanambe azana rubrique mususu à kosala do azate que abimi libanda bozo landa pamba pamba donc peuple congolais tout mis en charge donc dès qu'on a le baka bozo remarqué naza toujours na Bruxelles donc ba qualité ya image bino mo bozo mona parce que réalisation et à la caméra c'est bombastique bato ba bandama solo ya ko filmer banda kalame balingara te que bato ba yebara bango donc wana il faut un grand prêtre pour découvrir bombastique donc hier makambo ya ba citoyena donc azo sala makambo sous mais hier à comment la niveau à télé donc derrière la caméra donc botala bien ils allaient en direct de Bruxelles bombastique donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndeka Nazaroloba, en 2018, Kanambe a gagné 1-0 parce que à Pokite qu'on s'est représenté. Mais Etikali Suko, il faut avoir ma solo, dans Mbuntu, Tona Dikosi. À très bientôt. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin de Okima Banyongo exaté. Pour pas nabiso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na anda ko, on va pas bilinga, c'est Sepela TV.